Et ça qui a une compréhension Mouriagi Amouké, effectivement, en vrai, producteur à Kima Kibiso. Mais les producteurs à Kimi, déjà avant producteur à Kima, producteur Missou non menacé déjà qui est base de la production comme à Bango, tout bétana Dourba et tout les producteurs à Kimi, c'était prévu tout bétana week-end et l'année na Dourba. Et l'héritier de la musique congolaise Falazon a regagné Paris pour ça la clip. Kobeta et Sengisko avant une semaine mobimba. Né à Salagini Nabino, une petite délégation ils ont à Kinshasa pour na lobby la mambokin, bisoto zela ba concert wana. Entre-temps to yebeke to zana ba billet na biso pas producteur wana producteur pas au monde naté. Donc itomba isko bongo. Producteur en vrai au monde naté, entre-temps to zana production sous photo ke beta. Là répéti contre-temps il y a moni marambosal et comme il est belé na Paris na David Monso. Né salike non, photo zonga. Ah, photo zonga, il faut combien? Batina on a jour mort. Il faut combien? Oh, il faut autant. Ah, batina gagne un peu de zonga qui n'a pas de tout ça, ce qu'on bel et bien à Kinshasa. La team moi, t'as des entreprises à mon nez. Tout ça, au monde a été dans internet, bah tout, bah contre biso. Ce qu'on l'a dit bien. Na no comme ça, bazara na wenge, puis na on a ba on le roi ba noko. Au moins la moussous ba bien raqué, oh nani maître ba bien raqué, ce qui nani mais. Comme une tendance. Comment il repère sa tendance pas mutuloro la yo? Azaloro la yo, bozala minora bandenge moro comment peut sa tendance donc comme c'est le rôle nzambe na yo, yo minati atinda ko comme rofinga wata. Glodidi Asika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Salut à tous et à toutes et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue chez www.elengacongo.com, Balobi, le site number one. Balobi Elenga Congo, toujours avec le patron du site Tracy Mbelenga Pro et sa charmante épouse Glody Diasuka. En tout cas, moi on m'appelle Joël JTK Pesa Posa. JTK Pesa Posa. Batobele Bami Tuna Pesa Posa Ngoyanini mais pour découvrir déjà Balobi Moussala Nakati Elenga Congo. En tout cas, rien à dire. Je salue déjà Balobi le couple. Le couple mort est bien à il y a États-Unis le couple mort est bien c'est qu'il est Gemma en tout cas avec le temps je vais citer les noms pour ne pas monopoliser ma parole les Lonazana moko na kati ya orchestre héritier Watanabe tozana en tout cas trop bête selon lelo totuna pourquoi batikala ki na ngambo wana ndenge ezalaki en tout cas je suis avec lui à côté là na ko saluer. Bonsoir Diego. Bonsoir Joël. Bonne santé. Calme, vraiment tout bande dans moi, pas sentir pendant qui est Diego. Migo na zoimba boy. Wato fanda poto pe Mateo. Gogo vanda poto pe Mateo. Kasio fani poto kokisa nyoso. Je salue mon boss, l'héritier de la musique congolaise, le prince de la nouvelle rumba, Wata. Bisika Zali donc. Merci Joël pour l'opportunité. Ngaloba mingi so nazi opportunité mon la caméra et ça rapport ba comprendre la vérité. Il y a marambandou les vérités, il y a vrai. Donc je suis là pour la bino bozar na info ya solo pour ba l'écouter comment on écoute à moi trop donc. Mon abani na nzembo nzambe donc il a qui donc ndé nazabe mambutu nazolo beza solo donc. Tout dans le émission où il solo jusqu'au strong aebi bossa damope aebi. En tout cas, je vous rappelle, nous sommes à l'espace Zico Strong, le Zico Strong déjà na Kasavubu, na Rompo Kipwanza wana, au qui juste à 2 minutes il y a Rompo Kipwanza, croisement Kipwanza à Sosa. Donc voilà, Zico Strong, balobi, maison d'habillement mon corps, n'a habité quoi. Diego. Tout le monde a que dans l'orchestre il y a Wirason, mais où me l'a quitté pourquoi? On me l'a quitté parce que bon nazaki na on a ben na pété musique on a na lukana beta na zakuta ki on pena kumnati na mekio vivre vraiment moké mais là la monde gezo kokate ni na zonga ki suina pour apprendre mingi donc c'était ça donc à part ça moi 12
nega balobaka o nani nde bafrinaka wana o nani bazwi vocal na o bapesi nani nzembo na yo batia yango na kombo ya moto tel babiloko wana mpe leza enga mwa moke mais yango edécourage nga te mais raison majeure na nga ezalaki ke musique oyo nga na posa na beta ezalaki mpena na maison mère te. Il paraît que opesa banzembo na kati ya maison mère. Ouais, en vrai c'est ça. J'ai composé à moi quelques chansons dans la maison mère. Ouais, ça c'est vrai. Oui, mais là, tu as 2 chansons, 3 chansons à la télé. Ouais. Tout ça, tout ça, 2010, 2009. Tout ça, Zico Strong, tout ça là. Na luki on a moni oteo, bébé love. Nathalie ben amoni eteo nga leli. Natuni, ba chege, ba chauffeur taxi. Ba mire a lopango, sanza pena moi. Ba lobby, ba moni e na metiola e. Ba lobby, alinga mondele o. Ba lobby, ba moni e na bandundu. Ba lobby, abwaki saba indo. Fédération Bolingo epesi e ba trophée. Bébé, comment ça soit bienvenue. Ba lobby, olala kananda kote o. Bolingo nanga e ba moni o na ba kwe o. Ba jeya somo, bo trouble ordre public. Commission de censurer bolingo yo. Manga yo. Ba vivant ba comme la kaba mort et tout interdit au pays. Asisoki okozonga sentiment nanga ekole kata ya Moïse. Tangwa mona kinzambe na paransa moto ngayo. Ba biloko esalanga mawa. Na okaskunde ba evre beba na ba CD. Mo esaranga mo pasi. Ebika ilamba no mola tango bien mais mutu moko azwi yango alati yango na ndenge moko kitoko te obinde esalaka ngasko esalanga bongo. Diego, après maison mère on continue ki mbala mobi ovanda na pali. Après maison mère na kotaki na pona tanga musique moi muke na betaki pe na Star Academique. Star Academique déjà idéologie tozara déjà na ombre ya Star Academique. Et na côté Star Academique to beta qui to bimi champion de Kinshasa place zongsenga sous confiance na mona ke nazala makambu pour na beta to beta ba 300 et quelques orchestres et to bima champion beta na Star Academique. Après Star Academique sikonde nego za na timwata o to za lelo donc Olivera to yebi ko pesa banzembo mingi neti ba Olivera pesa pe ba banzembo bien ba vocal. Ati wana ya mamu na biso interne ya kasa. Ye bana déjà to yeba à part Olivier opesa lisusu nani ba banzembo ba vocal. Diego asali mo ebele Diego asala ba na isa ngone émission mo Diego asala ba bala e bala na yo e libala tutela kitolo tosuki wapi ba famina yo ba melaki masanga talalela yo silisi lokumwa bapaka na yo sulia e osilisi lokumwa bapaka na yo bosada mona Suisse oyo ba ebika lelo yemba boye ba mélomane ba internaute ba yeba ke ndambo bazwaki yango na vocal na ye na sala mambebele na sala mambebele tellement retiré d'après comme il charge na mutu mususu ezap na te donc mais na sali moi mingi na ombre na HP ya muke et comme moment siko bayo kanga na ba j'aime mon mari nde bazo kanga wana et comme moment bayo kanga nde na embi na nzemba tour ya gaga nde to embi ba 13 ans pour tout amour na ezwa ta formula université comme ça na ya nga milito na kati ya motema na ya kunanga na ya simonte kana faculté ya tendresse papa sia bolingo etinga mangate gaga e chéri buda diezola dalile ki kote la ngai
Et comme moment ba yo kabiso. Diego, Tony Toy vraiment intégration na yo na kati ya la team Wata ezalaki comment? Intégration dans la team Wata, wana batutu internet ba ebiango l'héritier de la musique congolaise qui est mon boss, la poule Gale Magma. Allo barango, je suis le seul musicien où il y a benga pour un orchestre na eto salama makambu. On va en parler Wata bengi yo travailler na c'est ça? Ouais. Ezakaka omoni le roi de la forêt zarana liswana ya mona siko omoni héritier za héritier ya Mamutu omona ya bien la musique héritier za pena héritier nango il est sala longwa la maison mère un peu rapidement la maison mère na longwa qui n'a expliqué déjà ezaki ka faute ya babiloko ok eloko na yo bapesi à part ça musique à maison mère ezaki pena musique oyangai donc jalousie ezalaki na kati na bino bien président oui Rasson abando zobandi mo mususu oya yo apesa bato mususu c'est ça non les présidents kutu côté na mam na biso te ezaka ke moninde ezala 12 mona ele na studio ya maebisio te yo emanje monanga te nzema ope yo mom to salaki yango mebisio yo mto embango te olepe batikelo ta partie mo te ya emana nzema monanga te nzema yo mto salaki ça fait mal des fois en réalité ça fait mal naebaki naebi nani nazali naebaki naebi ke à part maison mère nako sala pe vie mususu nako régner ah ouais naebaki nazana makambu ya mona longwa ki na kende ko bima champion africain star lisusu champion de Kinshasa donc c'est un peu ça lelo na team Wata rien à dire monde mobimba lelo bazoyo kanga o bazolo bana bakwena bango ba ebi ope na bapelo nazozwa ebi kanga moko mais ba oyo ba ebi ke na imba bien te o baloba mona ke na imba bien te ba komelanga na travailler lisusu na se fait ça bango. En tout cas, depuis Londres, je salue Balobi, couple Oyo, Balobi, le couple le plus cher de Londres. Hein? Balobi, c'est Kelly Djema et Karine Bercy. Hein? Balobi, moi aussi, à Solo, Karine Bercy, une très grande dame. En tout cas, mes sincères remerciements aussi. La play Nyon surtout à ma tête. La play à ma tête base solide. Balobi, zéli à la fraise d'Oli Kiwa. Vous avez vraiment tellement ébellé que parce que vous avez vraiment cher pour Nangaï. En tout cas, Glody Matabisi, Glody Matabisi, la bossa nyote balobi a Dizinga le playboy na kati ya Dijon. Diego Milito. Évolution na yo na la team Wata comment? La team Wata c'est bon, la team Wata bilan positif. Déjà avant l'album to sali ba voyage Angola, to betina ba salle prestigée Angola. Presque tout ok basoyo et tout petit ba matadi to betina ba Romeo Golf wana ba prix o ezala rasuste depuis to beta en petit lelo non ta beti prix wana te avant ba album lelo yo disque na mso bimi to kezaki na kisangani na sur sota la internet au mona o salama na kisangani. En parlant de Kisangani concert il est caribien. Ouais, Kisangani c'était plus que bien. C'était plus que bien pour déjà tout pour un concert on a ba belé bon ba fouti $10 et ça quoi en plein air mais en plein air tes apna na clôture ba fouti $10 pour baya na bolingo artiste on a tala concert on a ba bazo mba mingi koleka biso pe bazo mba out voix bazo mba makasi koleka betaki combien de concerts? To beti 2 concerts na Kisangani to beti na Palm Beach et deuxième concert zaki na Hawaii. Orchestre beta kuna baby ba prix ba beta et puis baby pe prix au biso beta yi pe ba mona plein auto salaki pe ba mona ki ampleur o ezalaki wana on fait ça vraiment intelligemment pour vous musique intelligente yango yo moko ta ba mo comprendre nango là to lobaki je suis jeune je suis Wata ba mo ne to lo ta bandoto mais lelo ba immeuble intelligent ezali lelo ba émission intelligent artiste intelligent Diego Milito Tozali musique intelligente ils ont imposé. Diego, il y a un problème. Na kati voyage wana na ebi que yo pe ozaki na délégation bato batikala ki na Kisangani. Oui. Ouais, tu étais parmi. Donc Tonito yeba vraiment qu'est-ce qui s'est passé réellement parce que tout le monde qui groupe mususu yaki avant, deuxième groupe etikala ki bat balobi bozanga ki mon habillé, Wata zanga ki mon habillé pour nos photos la bino bozanga kin.
yo motoza mieux placé pour nous répondre biso ça s'est passé comment? Ouais. Premièrement, Boss Life akozanga mon amike mikete pour nous foutre la Diego Billet akozanga ngote pour nous foutre la Mishka pour nous foutre la Nini ata toti non wata part tous en a les étoiles barozanga ba maman amike mikete ezaki incompréhension moriagi amuke effectivement en vrai producteur à Kima Gibiso mais les producteurs Akimi, déjà avant producteur Akimi, bah producteur Missou bah non menacé déjà qui est base de production comme à Bango, tout bétana bah Dourba et tout les producteurs Akimi, c'était prévu tout béta bah week-end et la nuit na bah Dourba et l'héritier de la musique congolaise Falazon a regagné Paris pour ça la clip. Kobeta et Sengisko avant une semaine mobimba, né à Salagini Nabino. Une petite délégation ils ont à Kinshasa pour na kolobe la mambokin bisoto zela ba concert wana entre temps to ebe que tozana ba billet na biso pas producteur wana producteur pas au monde naté donc itomba isko bongo producteur en vrai au monde naté entre temps tozana production sous photo ke beta là repesi contre temps ya moni marambosala et comme ebelé na Paris na David Monso nde salike non photo zonga il faut combien batinda on na jour mort. Il faut combien? Oh, il faut autant. Batinda gango peto zonga ki na biso kin toza sko bel et bien à Kinshasa. La team moi taza entreprise à monene. Toza au mon até na internet ba tout ba contre biso. Soko landi bien. O landi bien. Na ba noko msu bazara na wenge pe na mona bango le roi ba noko. O mona musu ba benga ke o nani maître ba benga ke soki nani mais a komi na tendance. Comment Europe sa tendance pas mutulu la yo? Aza logo la yo boza na minora ba ndenge moko comme pe sa tendance donc comme c'est logo la nzambe na yo minati atinda ko comme ko finga wata et so pas mabe et bim ça biso ba sans esprit ba en tout cas l'isolo na vraiment to kota vraiment na kati ya to kota vraiment na kati l'isolo wana dangina tout na groupe iso les cas comment après concert parce que l'autre to zaki na RTNC na émission quelconque hein to sentais que vraiment ba musicien ngambo wana ba musicien fait rigoler la parking déjà plein tu habites chez Wata et comment parce que bimino bozo aka ba moto tisiko non musicien héritier ta moko ta matana moto ouais ça principal liboso pour toza déjà ba garçon intelligent premièrement avant nazala na team Wata netinga boy na pesi exemple na pour bison la team Wata toza ba professionnel hein toza pour champion voilou avant za team Wata zaki dans quartier latin ayebanaki avant ngana za team Wata na zaki na wenge musique maison mère na yebanaki monda na masolo ba beta aliso na ngape na coin tout Diego wana imba fort imba biloko Olivier ne ba beta alisolo. Et déjà koye banane ko permettre ngate na mata moto pour na respect na ngai na ya respect na ngamoko tout ça la ngote tout tambola na biso ebika ndeza la rezu taxi na obimi to va pe na comparaison na motuté jusque là Diego Milito azana no ah non makote au moins l'air car na car ezo ya kala minta la marque donc quelqu'un tu nte na lobate to ça no émission na kata car na nga baoloba pe o baoloba kaka asimbikisi onini po bakar na biso za ba genre bakar na bango wana te mikemike omoni tout ça pe na comparaison na mututé na minute so bango tout ba hôtel la biso surtout beti $100 ba on peut ba mo luka ba beta $30 c'est comme ça banane ozo mona te ke ba tout ba contre biso na grand partout. Voilà, en parlant de Ozolo Baba Finga Biwan de Bazo Finga Binowana, réaction des années. Parce que Mikolo na net to sentir vraiment polémique et ça makasi entre groupe Nabino, entre groupe Afali Poupa, Tozi Kofi Olomide, Toto Zarate, Toro sa polémique d'aba pardon. Toro sa polémique te na ba mission o ba ebante ko le biso ba sali album ebele. Photo ça polémique na tout ça polémique na bateau peut-être ba osala ba record ko les gabiso neti ngana osala na ndenga mabete na osala polémique na ba mission falite po misusu kutu na yebi bangote tam sous des vibes na romone mais moi so tangi ko na royebete donc na olinga pete na za lokola bango musicien ni yango o yebi na kati ya groupe Afali neti kuna Kabuya
nayebi kabouya vous en relation na ba contact relation ko tuté na keso na mutu na idée eza idée kaka na idée zaï et pas faire rigola pas faire kuna ndi ba misie msu balongwa kuna ba misie msu balongwa omona tangi wa longwa wana ozo ignorer ou bien ozo oyebi ndete so ina tangi siko neti garçon mo bwa kanga ki to azali akanga suki ay mara bien boy namona yebesu na yebi kunzardo kunzardo kuna nani sus bon devis buena oui voilà réaction non aussi par rapport à la polémique wana oui pour nas à la franc pour mususu mona ngolo mabe na yebi rismatadien na yebi kunzardo kuna moi mususu mona ntanga balongwa pour que c'est comme moi genre naza pena mieux placé te pour na royeba batu kotanga po et comme le roi polémique mo boy na ministre bango tout ba finga biso po ba odiembela et un système à diembel to bagi diembel donc base ya likambo ezaka rapport po fali pour passer featuring à makasi na buba kinam base makamno so yango wana ou bien ezana moi problème ya kati wana ndezo ezo créer ba makamno so rien à voir kutuna mamburana on appelle ça longa ba diembel pika ba genre mususu ya ba diembel autre ba diembel mais rien à voir rien à voir les lots héritiers watana ba osala ba record na ba 2 ans passés 3 ans 4 ans 5 ans passés zaki congolais a embilinga la bengi musicien mo boy ya américain embelé anglais pour ko anglais bien té mais les lots héritiers watana même give me ezwe mama na monde mobimba a sali featuring te ba featuring ezali ba featuring ezali ka featuring oyo bandi na ngote o comprendre te que to bimisi na ya ngote ni featuring wa soki tobi lelo titre phare ya retirada bato baotanga nzembo nini baotanga BM je sais pas si je me trompe baotanga BM moi vocalement pour s'appeler ça trésor mbalikada tala mama BM wana pour s'appeler ça trésor mbalikada nasa ni lelo tobe tata zeli vraiment BM pour na BM ouais Mutambwe fuidie Sakala Richard Nazalanga balado teo Botuna mouya infraction na ngeza je t'aime Nazo fionora nazo kona nazo sile Nazo kufa Bernadette oza wapi masengu na ngai Kulinga moto nzoke ezalaka ngambo Joël Bernadette nzoke ezalaka boye sur la déception nzoke lumba kaboye nzoke ezalaka boye baboye nzoke swa kaboye toke kuna côté bado akufa moteme ezoke luka solution nokitenga lilita pene ambulance kumbaka babele kuminga bokono te mama ye mote bokendo tikanga epai ya sheri bana suka bakangaka mvula nakoki te kokanga balarme liziba na mata masheri ya kotorshone masengu Bernadette bolingo napesa ofalo bomba na motema obombi na frigo kure katani bolingo ekubuki kitalatala esekisa makaku nga bolingo elelisinga love komi milinga bosada motia na se milinga Bernadette Massé. En tout cas, binomo bo sentir bien. En tout cas, nabi que c'est ici Patrick Sapio, la carte à Paris wana. Sans oublier mon ami, mon perso, balobi Gaëtan Kenge, GK Kenge, na carte ya Belgique, la carte ya Belgique wana. Sans oublier Beverly Umba, Apo Cassange d'Anvers, moninga ya Pichou Beckham de Bruxelles. En tout cas, JTK ça pour ça vous salue. Diego, au tiers combien de vocales na retirada? Retirada. Naimbi ba lutte vocale
intervention. Intervention, ils ont 2 ou 3. 3 vocales. 3 vocaux. Donc, na patron. J'aime mon mari. Il y a Pessi. Mon suspect, tout ça, il va dire, Marlène des rêves, Isara. J'ai des larmes aux yeux, Marlène, avant moi, non, salinga. Ko compliqué t'existence, n'angala, mokili. Ah, ko perturber tes bas, projet nyonso d'avenir. Hein? Voilà, Marlène des rêves. Ainsi que Dieu me suspect na Juliette de Luxembourg, na brusquement pe na Rana. Tu peux comprendre, ce qu'il y a mis musicien, Zalara Abo. C'est Zalakateo. Kasio yanga imawa na monie komi masculin di domba la zouzou. Ouais, on a brusquement ouais, on a intervenir pas mal moi. Diego yebisa biso na ba clip, hein, na ba clip tu retrouvé Diego. Parce que tu as dit que na ba groupe Moussou Zalara banze me kubi manango mais muto yembi yango to remona été. Ba fan no ba remona Diego na kati ba clip. Système à 12. Yango te boma ba orchestre Moussou 12. Et boma ba orchestre 12 nene. Mbeos. Expliquez biso na 12 Mbeos wana Nicolas Osombia, mon caméraman 12 Mbeos. Hein, Diego me expliquer biso en sogezani. Mais il y a Mboga Mbiobo. Kasi fongo la biso peto kota Mboga. Tout la kuna to zakana. Le to zakina na. Fongo la biso peto kota Mboga. Na wenge musique maison mais on a ba terme wana. La kisini. 12 donc il exi ba 12 yana ti ba bilo mombo ke ndeni 12. Ne yuzabu ba nini. On mérité na yo mto mérité mais ba fini au gana nko. Dans la carte il y a la team Wata Maramwana Pezali. Donc c'est que yo orchestre no sokota. C'est que yo orchestre no sokota rezala kaka boy ba chaka okal. Zamo libabete. Ozala moi ba David 12 et dagi série wana. Donc c'est rare mais toi qui na mbea. Na team Wata ba 12 elle a raté. So mérité travail na yo. Oh mérité. Donc c'est que tu as retrouvé Diego na ba clip. On a yembi to sali donc na zana kati. Les 3 oyo botala tala dans YouTube on a donc clip mususu ebi masika tout en noir. On a un long métrage quoi donc maman na clip donc on a évité quoi Diego à part le 10 décembre et le 10 février s'il te plaît excusez ma voyage mususu eza et à part le 10 février tout ça na carnet moi munene voyage eza mo ebele mais fallait to banana le 10 février wana Nano Boss Life a dévoilé le programme na Enyo Sauté, il y a sorti album mais Toubé a vraiment un concert pas mal et puis l'indimité que l'orchestre moi et beta collègue biso pour déjà tout ça c'est l'orchestre tout ça na grâce il y a un producteur qualifié tout David Monceau que je salue et on peut ça va jalousie. Une dernière question, tu as relation avec les musiciens qui ont la maison mère. Tout le monde Robin Mundi va évoluer dans le papi qui a le chef d'orchestre de la maison mère. Vous garder une bonne relation ou ils ont un système il y a un sala. La relation na bete mbote bonjour, bonsoir. Et tu kan na bongo na meka ko continuer moi relation moi ko entretenir la relation bien na Robinho. Mais non, on dirait que quand on a 12 ans, il y a comme un patron et ils ont travaillé chez quelqu'un en relation ils ont ouais, comme patron hein. Un patron patron ils ont un orchestre vous avez président orchestre vous avez patron bon di marande bato ma ben abinosko yango que no bino bonzi marabato te azalaka collègue na yo mais lelo a comme patron bonzi mamutu tu azaka collègue na musicien mon bimisi patron obi que faut assumer un patron mais Robin azo assumer on tozo patron bazane ba vena vérité watana bolingo tena bandi non na été on a vu que au sous ça répond na vie quadra patron mon vie mora na ba carré là danger ça na ba là ba patron bazalaka déjà 2 te les bato mususu et les étés 2 na linga kana na illustré o nani
Didi Kinwani. 3. Tendai. Tendai boss Adamo na Suisse wana. Ba patron. Que Aros tout le rôle Zephi Moya. Aropelo Jeep Mario rien. Donc comme ça on a 4 pattes kalaté. Donc voilà, en tout cas bien moi pour comprendre relation en musique randé kabola moi biso programme ya groupe eza comment programme à groupe moi parole non pe asuka pour te chuter déjà. Donc tu maki dans quelques temps pour te préparer concert il y a les 10 où na Béatrice Hotel le 10 wana boye belé bana mikili tout Landry Barthez na ebika zo somba ba billet déjà ya boya Thierry Bouda tout boya otala biso la team Wata boya otala la musique intelligente boya otala pour binonde bo pesa biso maboko là tolo je suis jeune je suis Wata pour bino bo asima na biso do boya koyoka la bonne musique boya koyoka la musique intelligente surtout boya koyoka biso les 10 donc premier gros programme pena on embête la c'était les 10 toza na Béatrice Hotel et bientôt là toza en Olympia de Paris nazo lancer défi na ba chanteur nyo sa deuxième voix ba emba na Olympia de Paris ngape na oyemba na Olympia wana na oyemba na ya ko pena oyemba pour na chanteur intelligent donc nazo pas rendre d'aujourd'hui ba mbote belé na batutu balandi biso. En tout cas, na pesi bino bambote na linga bino mingi pour onga nazo sala pour na bino ndenge rendre nga immortel pour nazala immortel pour que nazala immortel bino nde boko kiko pesa nga mpifo bino boko pesa nga tout nga loka ya sala ezaka na luka ba mélodie bien ba belle phrase pour que boza décider pour na défendre Congo partout. À vous Joël, merci à tous. A salué Trésor Mbalikada qui est derrière la caméra. A salué Zico Strong, mon habilleur depuis longtemps. Mes condoléances à Thierry Bou dans les réseaux. Na banaka savu bunyon soto père de maître Omaga. Na pesi bambote nanga na boss Adamo. Na Suisse wana Landry Barthez. Na pesi mbote lisusu na Christian préféré Kwakala. Na pesi mbote na Benny Kaponda. Yazara na Jubek Cape Town. Na pesi mbote na Chink Luboya, na pesi mbote na yo Kanklo Sangila, na pesi mbote na Pongo Pontiac, Cédric Ouata, Koulele, na pesi mbote na Peggy Dibinga, na pesi mbote na bana poto tout au balanda biso donc boza pa na motema, na pesi mbote na Nathalie izoya te mena ebike koma kaka ngawana bino Diego Milito, le meneur de jeu de la team Wata, donc c'est un peu ça. Je suis pas trop dédicace, mais je suis trop artiste. En tout cas, mais aussi vraiment en tout cas, moi je profite de remercier. Je viens d'être avec Diego Milito, mort na kati ya la team Wata. En tout cas, mes sincères remerciements à Balobi Trésor Mbalikada, Trésor Mbalikada, sans oublier Zico Strong, Zico Strong, l'habilleur de luxe. Nakati ya Kasavu wana ukitina Kipwanza juste à 2 mètres ya Kipwanza wana en tout cas bon mona bakomi Zico Strong Zico Strong en tout cas mbote makasi na ce couple bobi couple ya mikolo le couple du moment c'est que les Djema na madame nae son excellence ya motema nae Karine Bercy nakati ya Londres wana sans oublier encore balobi Mike Hip Hop garçon en balle moi makila ya ba champion Azrak Mbiyavanga balobi na kin mikolo nde tozo vibrer na rythme ya Azrak Mbiyavanga sans oublier celle qu'on appelle Titi Étoile de Montréal maman na triple N balobi Nolan Noëlla Emmanuel Loman en tout cas j'étais te salue José Pinto balobi Claude de l'impresario Claude Ndombasi, l'impresario Claude Ndombasi, sans oublier Jean-Jacques Justin Bakana, depuis Paris, j'ai Chou Queen. Et sincères condoléances, n'a vu que se rétablir, en tout cas, j'étais te
te souhaite tes sincères condoléances. Tokabonana Diego na Mwanzembo. Naibete to so bete biso nini? J'aime mon mari. Nzembo ezo la musa batu. Ezo ngisa batu ba image ba vie boziana. Ya basama ngwana. Yaba. Baeya yo, baboyinga na yo to love. Ba monte ba stratégie ya ekarianga na yo. Alors batongeli yo kaje na se ya fleuve ya Congo. Encerclé na baligator, na bétoile de la mer. Kaka pona mona yo te. Zefie moya, bolingo ekoma troublé. Pour bango ba sepela, jires malele. Oyanganto. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga Pro.